plaisir que je tiens cette micro pour vous informer. C'est la Maman Africa. Si c'est pour la première fois, je suis la Maman Africa. Les face les tableaux. Très chers internautes, à travers le monde où vous nous suivez, beaucoup de monde on est vraiment encombré parce qu'il y a pas mal de gens qui sont ici. Les lois dit bongo investiture. Parlement et quoi investir bongo. Ba ministre oyo ba sila ki bongo ko pona matope ko nommé o ba sila ko nommé bango et pas mokambi mboka. Ba dit bongo au nombre il y a 66. Voilà. Très cher internaute, mon collègue Toko Sola Penza, pour mon comme ministre, au Abima ki bongo, yé, ezali bongo ndeko AG, yazali bongo autorité morale, il y a ANADEC. Voilà, c'est avec beaucoup d'honneur au Toko Sola Penza, na mwana mboka, au azali secrétaire national permanent, il y a ANADEC, ne peut-être Robert Penza, moi ma solo, toi roye bapenda vision na bango, idée na bango, bakosa na nini awa pe bapesi bango ministère, il y a aménagement et territoire. Voilà, toi Robert Penza, moi ma solo, mais roye bapenda, bako kanza déjà ndenge nini pour être Congolais, les lois azali Congolais à l'obité, Congolais les lois sont capés si nos chances à causer la paix va retomber positive. À qui je dis déjà bonjour papa. Bonjour Léa. Faut peut-être déjà mbote, tout peut se présenter ngana yebio. Bandeko bakolanda baratam sous ça pour la première fois. Comme on a onani, ozapenani, nakati anadek. Comme on a Laurent Mayumba, naza secrétaire national, il y a permanence, il y a anadek. Et que Laurent, mon collègue Zali investiture. Donc, pour nous était le ministre actuel âgé à cause de la paix investi mokola lelo. Ba chance ni ndo ko pesa na ministre oyo ya bino topé mokonzi ya anadek. Bon, loko na ko koyebisa yo pona mokonzi na biso son excellence âgé Matemo Toto, autorité morale ya anadek. Nako lobakeno ba congolais bazela eloko moko ya bien oyo boko zela na ministre age Matembo Toto. On espérer congolais le loi ko espérer est-ce que bako répéter ba même bêtise. Bon, les mêmes bêtises, ceux qui azaki na même bêtise balingaki ba nommé ministre te. Azalaka ministre de l'environnement, Azalaka vice-ministre des affaires étrangères, na gouvernement Oyo et Utoleka, na gouvernement Ilunkamba, ba nommé lisusu ministre et aménagement et territoire. C'est pour dire que soubassement ezalaki pour la nomination naie. Vis-à-vis ya bakonzi ya cash na FCC, ba moni keno aza mwana mboka aza alingi mboka naye et à travailler bien par rapport ya ba parcours naye, par rapport ya profil naye na ba gouvernement antérieur. Dans les réseaux sociaux récemment tosile comme on a bongo mokola nomination ya mwana mboka AG tomoni penza qui moi polémique na soki na kotanga pe na site moko monene page moko monene kin makambo bakola sa mwana mboka AG basi ko bakela ye fufu na moto akosepela makasi bato balobi etena tuna na motuna koko ma ministre ezali ko ça il faut ko ça lango fait topé ezali charge monene oyo responsabilité monene au peuple ko s'attendre na réussite topé ko relever ba défi ezali il faut ko fêter pour nango. Bon, moi, ngana koloba ke eza ba militant, ba militant, ba nationaliste, ya nadek, bazalaka jour bazalaka gouvernement ebima, lokola ba congolais nyonso na télévision. Tozalaka wana et puis tango ba publier ango et puis ezaki esengo parce que tokoki okoki ko bomba mawa na motema mais esengo okoki ko bomba ngote. Ça c'était une façon na biso yako sepela et ba poudre wana nyonso bomoni wana eza biso moko neto che autorité morale na biso ba par rapport ya esengo tozaki nango eza te que non il faut kaka ozwa examen d'état pour batie au poudre kotia poudre na mutu. C'est un signe de joie, c'est un signe de joie. Est-ce que
kozwa ministère moko topé parce que na ta étape au Congo ezanango bato na posa ya komata likolo sikoyo ba peso ebonga yo wi ke ezaka difficile pour na bato ebele ba ministre ebele baleka na ebonga wana ba échoua yo koti yango banzina nto bani ko bibwa ke la poudre. Est-ce que ezali eza manière ya relaxation et que kokoma topé ezali relaxation manière que yo ndo komi à niveau supérieur. Maman Léa nazo yebiso eloko moko il faut ba congolais ba biso toza ba africain. Et puis expérience oyo ya gouvernement ilungamba oyo eza expérience moko ya sika pona biso. Ndenge makamwe bandaka na élection qui s'était fondé ou fixé sur les seuils de la CENI, ezalaki calculé et bien calculé que non par rapport ya ba regroupement oyo bakozana na ba député ebele nde bakozwa pe répartition bakabela bango pe ba ministère mais calcul ezalaki makasi Maman Léa nazo ebiso calcul ezalaki makasi ezali lokola bozo sala examen d'état bozo zela résultat cash coalition cash FCC première expérience oyo tozaki nango na Congo et c'était difficile boyeba soki na regroupement na bino bako bimisa ministre ou bien bako bimisa te. Donc tout a été fait sur les calculs et on priait Dieu pour ça. On a bino kokoma ndeko age nenga comme ministre boeza défi ou beza victoire. Et c'est la victoire en politique ceux qui tozo ça la politique exacte que pour tout ça la kaka pour échouer à chaque fois oyo tozo ça la politique tozo mona victoire et pas na biso ou bien tozo gagner pouvoir tozo gagner victoire il faut tout ce là tocha ba poudre na mutu par rapport ndenge bato bazo confondre ça kaka ba na examen d'état te o baza na droit ko cha poudre soki bango bazui diplôme d'état ou so ngai lelo na zu pouvoir na sepelate. Naza africain, je suis un nationaliste de l'ANADEC, un africain, nous avons notre mode Yako Sepela. On ne peut pas emprunter le mode de pays étrangers. Ça, c'est notre mode. Et ce qui est alité, moi je dis qu'à partir d'aujourd'hui, et c'est un sur mon téléphone à Chapoudre. Attends, au bout de moi, au bout de la mibalité. Mais jour où au bout de moi, na mobali, Chapoudre, c'est là. Nanga monabino Anadek boyamba ki penza nouvelle ndengeni parce que parmi baliste on a ebima ki tomoni ndeko Ruberwa posons a toujours na même poste na wana ministre ya décentralisation et tant que moi na mboka mais aussi moko ya ba représentant ya Anadek okolobanine par rapport à cela parce que créer moi beaucoup ba meki koloba moi mingi pourquoi seulement à la poste wana bon na ebiso que so moni ministre ya kala travailler na gouvernement akala abimi eza soubassement moko ezali Roubert aza mona mboka je pense que na parcours na ye asalaka ba rebellité et c'est un monsieur qui se respecte et je pense que soubassement mususu et sur le plan politique il était dans les bons. C'est pourquoi Moni Babimisi est ministre. Oui. Na, parce que mais ndeko age azali bongo topé parti na bino azali bongo na kati ya FCC. Toki lobby mokolo ya ouverture ya session ya ba formateur à rendre hommage mingi l'ancien chef de l'État Ezape Boni est-ce que la mesure que yoka mokonzi mboka oya sika oyo Félix Antoine Tshisekedi poto ka mingi kombo ya président Joseph Kabila. Bon, merci beaucoup pour na mutu na wana nazo préciser que mutu azalaka na repère na ye repère ya autorité morale, camarade Age Matembo Toto, Eza, héros national, Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie. Aza, c'est un nationaliste. Le président sortant, l'ancien président, Aza nationaliste, Bissot Oza nationaliste. En tant que nationaliste, moi Namboka Age Matembo Toto,
Azana repère naïe fondé sur l'ancien chef de l'État congolais, M. Joseph Kabila Kabange, héros vivant. Même si la commune a un gouvernement autopé dans le mandat où le chef de l'État, Joseph Kabila, plutôt il y a Félix, il faut continuer à mettre la autorité morale et Maboko. Bon, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, Aza président et la République Mobimba. Aza président, il y a Bisso Nyonso, Aza président, même il y a sénateur à vie. Aza président, même il y a autorité morale, il y a Anadek, M. A.G. Matembo Toto. Donc, c'est pas dire que Tango Azoloba, autorité morale FCC, Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas pour dire que Azo reconnaître pouvoir il y a président Félix Tshisekedi. Azo reconnaître Aza Mokonzinaye, Aza président de la République, mais na coalition Bisoto Sali, cache FCC. Ancien président Joseph Kabila Kabange, Aza autorité morale à FCC, Agem Matembo, Ezala qui choix judiciaire et bien taillé, il y a Joseph Kabila Kabange, Nakati ya coalition cache FCC pour le gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est un grand plaisir, vraiment. Comme il y a mon message militant, il y a un ADEC peut-être à travers le monde, mais aussi au bazar à la Kinshasa. Pas s'attendre à Nini, Nangambo, un nouveau ministre. Bon, liloba o na kokolobela bana mboka oyo bazali libanda ya mboka na ba oyo bazana kati ya Congo. Eloko na koko yebisa bango bazela makambo moko ya bien pona ministre na biso A.G. Matembo Toto. Et puis nazo yeloba ke A.G. Matembo Toto mwana mboka ako travailler na ba gouverneur nyonso ya République démocratique du Congo parce que ministère o ba pesiye eza ministère a blague te. Parce que les loso ke na mboka ezala ba mboka mususu moyen comme ba village na ba secteur na biso vers pour pas me marabiloko vers la ville pour bato ba vivre eza musala munene A.G. Matembo ako sala na ba gouverneur nyonso ya République démocratique du Congo nazo pesa nazo rassurer ba congolais que bazela 5 ans ya mandat oyo bapesi biso à partir ya lelo oyo investissement ya gouvernement esalemi na investiture ya gouvernement esalemi lelo na parlement musala ekozala bien biso nyonso to appuyer ye ba congolais nyonso ba appuyer ye na ba projet na ya za nango ya bien pona ko salisa bandeko na biso bazana territoire kuna to bongisa banzela biloko bandoko ya na ba ville ba province mutako longwa lelo awa na Kananga longwe lelo na Tongo mususu asali 24 heures akomi na Kisasa muto longwe lelo na Tongo na nani na Chikapa na 12 heures aza na Kinshasa. On moni que ceux qui te saluent musala wana malamu partout, Congo et Kobongo. Espérons au moins que ndeko A.G. Matembo akosala musala lolenge secrétaire permanent naïe a aussi du Koloba. C'est un réel plaisir. Moi et Maman Africa, je vous dis déjà vraiment merci de vous les abonner de Congo Impact News. On vous salue. Donc c'est vraiment l'honneur pour moi de vous savoir vraiment pour Zakawana pour partager, pour aimer, mais aussi na canal Kin Télévision. Ce qui nous aime, Azongi les lotés de route en Abino très prochainement. Coucou, la Maman Africa est de retour. Nous disons ensemble avec mon équipe, nous allons nous battre pour vous informer à temps réel. Congo Impact News, ensemble,
comme un seul homme, nous allons soulever la bannière de notre pays. Nous sommes en mouvement pour vous informer de toute actualité de notre pays. Et surtout si vous avez vos publicités, vos promotions, nous sommes là pour le faire. Et toutes sortes de cérémonies, nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Impact News. Congo Impact News, ensemble comme un seul homme, nous disons on va travailler pour vous informer. À bientôt.